balobi urgence bakopesa communiquer na RTNC basala enquête bayeba nani wasali eloko tangu tokoyeba ye ndaku na ye alimeda akende bisika bigora bisika bigora so pour le moment soyons calmes et président Otukufa babomie avion mobimba ya bantu afaa ese bakufi vraiment tosepelaki te na oyo elekaki lobi wana awa toyaki lelo sikoyo mpona tokende ti na kingakati mpona tozwa kabila tozongisa ye tokanga ye parce que eza ce n'est pas possible fo kabila alunga na mboka oyo mpona tshisekedi asala mosala libre azala à l'aise biloko ya boye tokosepela ata mokolo moko te fo tokende kingakati mpona tokanga ye na maboko biso toza na posa ke totonga kabila tolia kabila na mabe tolia ye boye soki te fati aza na kati mbelelo toyo balika mosusu alors babeti yango parce bakanisi fati apumwe nango mais nzoka mwana bato ya nzambe alingi ye alobi no kovoyage te ndo omoni aboye kovoyage bakei kobatre avion ekekweya na kana bakanisi fati azali alors il faut kodemanje kabila akende demanje kabila eza mbala ya liboso te oyo ligie ya bango basalaki ane antérieure batumbaki avion mobimba epai ya ntambo mwamba wana ligie ya bango toyebi deja ligie ya bango ligie ya ntambo mwamba na président du sénat na ye kabila toyebi ligie ya bango eloko biso mpe bakongole tozoloba kabila première chose azalaki invité na manifestation wana paul kakame azalaki invité na manifestation wana bayaki na bango te po nini c'est la question oyo biso bakongole tomituna après avoir ça tozomona eloko ke avion eziki chef de l'état boyoboyo eza makambo na bango batamba mwamba na kabila po président chef de l'état kufa président ya sénat tamba mwamba a remplacé eux pour kabila azonga na pouvoir c'est là nous les congolais question oyo biso tomi poser ekotikala osalema ata mokolo moko te félix azwa décision akoyesa basanction wana amérika asala mosala na ye mpo biso bakongole totikala libre susi na biso eza ke chef de l'état basala contrôle bayeba ke mutu wana nani asala eloko wana avion kutu eza wapi toyoka ngo na bandeko na biso toyeba bango après avoir ça toyoka après avoir ça allez susi na biso kabila akende twana ye posa te aza sénateur andi tomona eloko ya malonga azosala te bapays voisin nyonso toyebi ke bango nde bapiyaka congo lokola faci aka découvrir vérité na bango yakeno bango nde bapiyaka babomaka yango nde basali baboma faci kabila azonga na pouvoir wana kakame azonga na kimuyibi tozotya bango ngande basakana te aussi c'est un kabila alingi nini kabila azali motema mabe oyo nyonso ezali kosalema kabila yendi yango parce que akendaki ntina kanchach po akende kokisa basoda na kanchach mais toyebi makambo nyonso wana babengani na kanchach mais tolingi ye te aza lisusu na congo soki asali erreur tokokende ntina kengaka toboma ye eza je na bango toyebi ye webika ntambo mwamba atumbaka avion lelo lisusu basali wana bakanisi fati aza na kati akufa mais bakosi bango tu coalition nyonso etoko yango nyonso tozomarche lelo tomarche bango bakende kabila tokoketi kingakati kabila wana tala ebele toza boye so tokite pena na kingakati wana kabila wana sikakoma biso mais comment biloko boye président ye akei na ye azongi na ye afia moko ezomona te na biloko na kati sikoyo tokoloba nde nini Papa Lobaki, Sokosi pouvoir, Kanga Kabila, Ya Fati, Papa
Papa Lobaki, Soko du pouvoir, Kanga Kabila, Yafati, Kosanate, Papa Lobaki, Soko du pouvoir, Kanga Kabila, Yafati, Kosanate, Papa Lobaki, Soko du pouvoir, Kanga Kabila. Batante chef de l'État. Posa mwana te na esi makambo toleka kuna. Rakate iti. Siko tozana bango awa. Fati. Ngonga yango yo. Hein? Ngonga yango yo. Tala entourage na Fati. Ozo mwana te fongola misu Fati. Fongola misu batona baza mabe. Bakoboma yo, bakoboma yo. Na remercie la maman, je vais faire un petit yoka papa. Bah problème est ça, to se tonner là on attend information brusquement que non délégation que le chef de l'état la Beni avion au ezaki chargé car qui chargé on met matériel et chef de l'état la 28 personnes bazaki na kati. Quand on avait décoller si bitima avait comme il likolo le pilote a perdre contrôle là pour comprendre sur un avion avec un bon disparaître mais nous aussi si avec un avion ne quoi na Équateur mais bato na kati tout ba kufi na chauffeur na chef de l'état biso vice maréchal la kufi mais quand on sert à la fatigue veille pouvoir et c'est le rapide de franchement mobile les pouvoir la ndenga ba ir mais façon Kabila mais la veille son coup mais la veille la ndenga pata chouvé ba la force du programme ça ba bon enfant ba c'est le faire ya moto ça musa so c'est molo boulové maman ngana zolo baboy ata loko bana bazolo baba délivrer ye Kabila akende pays te Kabila ba juger ndengo pauvre akufaka loba Kabila ba okanga yao Kabila komone ndeko tokosala démocratie yawa basali le biso kaso na zo tomona ka Kabila soko ke na CPI akosala net mbemba azaki na CPI aboti aye bien Kabila azalawa tobo makabila tenge papa lo mama na Kabila bakanga ne Kabila bakanga Kabila ne bakanga Kabila ne bakanga biso bakanga ne Kabila Kabila toye lokolinga ba batudie to la kisaye to lukaye biso moko Ozana posa tomona Fati bana posa tomona sécurité ya Fati awa bana posa tomona sécurité ya Fati awa bana posa tomona Félix ayeye moko lobi mais bana posa tomona sécurité na ye oyo balebi ke omomi Kabila aza mukie avion sasa babombi yango biso tolobi boye président Fati olakisi bolingo na catégorie nyonso tu longola bato wana po parceke bazala bolingo ver yo te bakoboma yo longola bango biso ma bakombata tokosoutenir yo longola bango tolingi ete na Congo nous n'avons pas besoin de Kabila. Kabila a gagné, a dit Kabila na Congo, tout est libre, tout vivre libre. Kabila a fait souffrir la population pendant 18 ans. Il n'a rien fait dans ce pays. Il a travaillé pendant 18 ans. Il n'a rien fait. A dit Kabila na Congo, tout est libre. Président Abisso disait Bisso. Commune moko wana yango na ezopesa babuzoba oyo to d'accord nango te biso tokoyoka kaka président de la république libala ya FCC na kashabu pia
Kabila lokola che biso musapina lisu biso tokokende tina kingakati tokokende tina kingakati kuna tokokanga ye na maboko biso tokoyoka kaka president de la république oyo lokola azoyoka te biso tokoyoka te tokokende tina kingakati kuna Kabila tokokanga ye na maboko Kabila eba kezo osila tout le monde passe. Et loko ezoleka wa mama journaliste déjà que oyebi que pouvoir oyo peuple pesa ndeko Fachi Beton otobengaka déjà pouvoir ya ye moko to déjà pouvoir ba diriger na peuple ndeko na biso président de la République son excellence monsieur Fachi Beton a voyagé qui akendaki Bukavu bino nyonso boyebi mais na kozonga zongi nde jalaka mokonzi akendaki na ba avion mibale to mona avion a mokonzi komi avion msusu comité Tomi tuni pona nini avion wana emonani te baza kata koyebisa biso ke avion wana ebungi radar na espace Kasai ti sikoyo toza na vraie version te yango wana omoni biso ba congolais tokomi awa po toyeba vraie version ti sikoyo avion wana eza wapi parce que ezaki na mituka ya chef de l'état tozaki na ba protocole ya chef de l'état batu nyonso wana bakendaki toomona bango te yango wana omoni population isiliki elinge eba vraie version ya likambo wana. Merci. Ngai naza président fédéral de la Chine. Donc naza na esengote ngai moko na vivre événement moko ya mabe oyo balingaki babomela biso président Félix mais bakoki ye te. Donc babomi chauffeur na biso un combattant to bandi na ye kala to bundi na ye bitumba donc na kati avion bakanisaki bazana na président le président alinga kotambola na ye mingi bakanisaki place azali de place président azali mais nzamba confondre bango yango coalition tozolinga ngo lisusu te coalition tozolinga ngo lisusu te tout le monde il faut s'arrêter faut ba kanga bango puisque tala nanu banda nanu ye azwi bokonzi azokendeka côté est po abongisila bango mboka ke aza mwana mboka bazala na kimia siko tala balingi babomele biso ye po tokende wa po donc stratégie na bango ezalaka baboma ye po bazongisa tambo mama na bango wana ekosimba te ekotikala kosimba te à partir ya lelo tozoko renforcer sécurité ya chef de l'état biso nyonso ba combattant tokobanda kokende kuna tokengele ye tolingi lisusu makambo ya ba soda bazala wana te ba généraux tous les généraux il faut ko effacer bango baza ba to ba traître batu ya Kabila tolingi bango lisusu te coalition tolingi yango lisusu te tosi tozwe bokonzi tosi to récupérer to banda ko bunda pona bokonzi to nima lisusu te coalition wana po balingi chauffeur comme on a une chauffeur aza comme na ye aza Papi Marshal aza mwana onga na bundi na ye donc ndenge aza wana donc na yeli ekutu biloko moko na Chine pona pesa ya yebisinga ike papa zelanga ye en tant que yoza président fédéral lokolo yelinga biloko na koya kozwa na retour na biso ya président Fachi yango avant-hier na meeting ya CG na biso tango lobaki na monaki nani photographe na biso Chako nena tuniye est-ce que ya solo président Fachi va voyager na Marshal ou bien va voyager tayebisinga non ya solo Fachi va voyager na Marshal yango na lobaki comme ça soki aye oyebisi ye kuna présidence aya kozwa biloko na ye puisque kalate na lingi na zonga Chine ngai nazoko informer bandeko na biso nyonso boyeba bien que Kabila tindi batu baza kuna bandeko na biso baza ebele ezala bata est ezala ya Kasai tous les deux Kasai baza kuna na Chine na mboka Shanghai bazo tanga musala kisoda nazalaka na bango kuna na lobelaka bango mingi
yango na yaka pona pesa information wana mais il faut boyamba mutu boyoka mutu ne fiske 5 minutes tango mutu ozoya na bureau na yo ne fiske yo ministre yo nani yamba mutu oyoka susi na ye puisque koyamba okoyoka version mususu ya malamu oye bagisi makanisi ya yona oya ye koyamba ezo kosenga mutu tu ayamba mutu puisque bokonzi tozwi okoboko yamba batu pone nini yamba batu tu ne fiske 5 minutes oyoka susi ya peuple tango mususu mutoko ya na likamoko ya malamu ayebisio yo yambi yete mais akozongo koyeba ndenge nini tale sikoyo coalition oyo bino bolingaki yango biso na ba pays international tozomona en direct makambo nyonso tozovivre en live en direct awa bamosusu bakoya koyoka après 2 jours 3 jours mais biso tolandaka na satellite kuna po satellite biso kuna bakatelaka yango te tofutelaka yango mbongo ntango ozomona mopaya ye epai na yo yamba ye oyoka ye ne fiske 5 minutes ayebisi yo likambo moko aza nango kokanisa te bato nyonso ntango bazoyaka mpona kosenga yo mbongo mpona kosenga yo mosala non tous les jours n'est pas dimanche nazoloba na tous les ministres baoyo banome bato tout ya pouvoir nazoloba na tout le monde oyo baza na pouvoir oyo tobuti kobunda na bango tozwi pouvoir boyamba bato ne fiske 5 minutes oyoka susi ya peuple susi ya mutu mosusu akoyebisa likambo malamu me yo boyo koyamba ye boyambaka bato po kuna na Chine nazoyebisa bino nazoyerepete na mboka ya Shanghai na vila awo nazoloba bazolandanga kuna bayebi na esika bango bazali bazotanga bato ya kabila na bande kuna biso baluba pe bazawana bande kuna biso bakongo bazawana bande kuna biso est bazawana baswahili bazawana ebele ezala na aéroport ya Ngwanzu batu ya kabila bazawana jusqu'alors bazotindela bango bakarte sim bakarte mémoire ya musale nini kuna yango nalingi na informer bino kaka na sepelite na liwa ya chauffeur na biso Marshal azamon o ngana bundi na ye même mutuka nanga abanda ko kumbango to bundi na ye mingi bon na sepe na zanye sengo te na zanye sengo ko lobe mingi te mais na yebisi bino kaka boyamba kaka batu boyamba batu ne fisike 5 minutes tous les ministres nazo 5 bino boyamba batu bino nyonso pouvoir mobimba boyamba batu. En tout cas, la PSI bino mbote. Merci beaucoup. Terre News TV ezali bongo kopesa bino kaka actualité. Tozo continuer kokoba kosala bino mosala ndenge botindi biso tozaka awa na UDPS. Tozali bongo liboso ya gardien du temple. Balobi ya fils Mukoko donc mwana ya ndako oyo bisa biso ba impression na yo topé point de vue na yo topé likanisi na yo kozala nini na événement esalami lelo au peuple congolais zo ebate banda wapi asuka wapi. Eza tentative à coup d'état. Kabila tellement que Fatia que découvrir makamunyo sa mafia salaka na est alingaki aboma Fatia. Tokende par 1000 chemins. Lelo mokiliba pesanga raison. Là na loba que Kabila c'est le Satan du Congo. Batu balobaka oyo lekisi o melaka biloko po lobango. Non. On a calmé tout le bail Kabila. Faut que ne sait pas être bakangé la makala. Donc lelo oyo bibi le prophète. Kabila ndenga zana banini azama à l'aise à développement ya Congo. Pour Congo développer, il faut bakanga Kabila. Parce que azo salo azo monter en chair. Na minute on de tozabo auto pesika flash. Poto la kisage muko tokoyoka likambo mabe eli fati tokotumba mboko. Toza capable. Toza capable. Regardez le temple s'il te plaît où c'est biso nous chauffeur est-ce qu'il y a Koufi ya solo et puis chauffeur comme les agine poto ko zaper mascarade. Te batu badaye bazali batu bakufi bazali. Vous comprenez? Mais le problème est que Kabila babilo kwana zo linga salana to permettage azwata moi temps avant to kange ya kolia ba dongo. Mais le col azo linga précipiter arrestation to kangai. Le problème est que yango ndenga na lobaka ke makambo yango ya coalition na linga na nguti. Makambo na loba na bino même Kabila est bien OK ezana jeune moroka na UDPS o babenga réserve de la démocratie na loba na batu ke batu tout bako ke kinga kati menga na okende na ngati coalition wana mini bozela bo mona karate ndenge na loba ki coalition ne kokufa yango ebandi déjà Kabila c'est un sorcier. Bino bolinga baloba neni. Tolaki
Na pesi de mot d'ordre na bambujima na bakatanga pe bazotumba bapi. Babengi nga na bi balingi baboma président na tiepe songi su makasi. Na bino bazomona mama. Le peuple congolais, vigilance. Nous avons un ennemi de la nation qui s'appelle Kabila. Il a fait 18 ans, ça donne au peuple congolais ce qu'on appelle une éducation gratuite. Quand Kabila est en train d'écouter que l'année prochaine, le secondaire sera offert à Osepela. Oui, choua pendant au Babengi 18 ans. Makambo zo sala mutabeti au Babengi bâton de Moïse na inani. Mutema Kabila komi likundu. Kabila za au Babengi. Donc na évité comme na évité. Personnellement, fils mko ngaza mutuna moko mutuna songi songi. Ça to beto lambda bien total la image oyo mokonza moko azalaki na création ya ba cardinal. Eza na mwasi moko azali na kati. Tango falulu aleki. Abeleli falulu ayembi pona falulu. To mona so libanda lisusu ayembi lisusu président Félix Antoine Tshisekedi. Pe na ba photo tozo mona mwasi yango pembeni ya président. So mona te quelque part sécurité ezo za la penza te na sécurité ezo za la te. Mwasi yango to yebi kombo na te mais so otali na ba image même na photo mwasi aza ko apparaître. Mais nga na yebisa bino président za la mal entouré. Président a mal entouré pour avoir des combattants sans été, avoir tout ça le côté là bango wapi. Wana obomba. Président a mal entouré. Yo so mona wapi na mboka mutu. Bazo tchaye maquillage et bimiku. Yo kansi biso vuma so toala pembe na fati, babilo ko na pa mbeko sa. Ba ya wenge ba fanande bazo entouré président. Tika pe ete ya pe président. Biso batoto bundane atika biso na limité tenant bon l'IDPS vaincra. Au moment l'IDPS a déjà vaincu. Yo quand c'est ça la Babylone soit tiré ba conséquences na. Makamba moi si wana zao babengi ainsi défaillance ya sécurité ya président. Yo pona likamwalelo yo websa peuple congolais Azelani. Atele mambala moko banini ayebake abanda vigilance. Ndenge peuple atemi boye muta ko yo yebisa peuple kuna ke alala ba obeta. Na lobi na kombo ya Tshisekedi akenda samabili. Oya ko mata kuna yeka koloba ke mariage ya FCC na caché continuer. Lelo ba ko betai. Kasi lela loba bazabanat. Yo monite ke ngamo ka muna na matiguna. Lena loba na gardien du temple ba tchaka muno. Bato tout balobaka na bino na ba chaîne na bino ba matakuna. So ba oboma bango lelo. Na lobaka après Fati président IDPS ngam na okoma président IDPS. A participé à la réunion au conseil de sécurité na niveau ya AIC. Wap na Bukavu président azalaki tomoni yete bayeba ke biso to kanyi maboko te président Félix oza Jésus-Christ te président Félix oza nzambe te kolo bolingo ne nzambe to confondre politique na religion te c'est comme ça bon nzambe na yo biso to boyango. Je m'adresse à mon président Félix Antoine Tshisekedi bon nzambe na yo to boyango mariage ya FCC cash na parti na biso tolingi kutu to rango lisusu te batangela biso lisusu komba Kabila te batangela biso lisusu komba FCC te ba auti korate liwa ozali espoir de tout un peuple. Papa ba olongola mariage on a ndeni po esignamaki signature salamaki entre les deux côtés. Le peuple est souverain. Soro moni président Félix moni peuple tango longola ki na bondo ki à Genève to ebisa ke longola signature sanini alongola ki ayoka ka base ayoka ka peuple parce que il faut que ce gars qui éliminé et qui ensemble la République démocratique du Congo n'est qu'ils allaient éliminer au moment où to bête déjà masolo mosus to lobi que mariage wana to boyi ya yango to bandeli Fati oza Jésus-Christ te oza nzambe te kolo mokili azali to confondre politique na religion te
lorsqu'on accepte de se promener avec un démon, toi-même tu dois être plus malin. Alors le colanga c'est déjà motema mabe, bah comment on a peuple nanzela. Ceux qui biso beto monika ka fati, ake une idée, kokutana avec l'homme de Kingakati, ayeba qui est causal historique, biso peuple congolais, to ko marcher contre le président Félix. Parce que batu oyo kotambola naye, muto ozali kolia naye, aza muto aza na esprit ya mpuku. Oyebi ke mpuku azoli azofulo bo pepe. Alors M. Kabila azali ko la mpuku azali kolia président Félix ofulo bo pepe. Tolobi ke coalition wana to boyi yango. Andimaki este tango na bokonzi na ye, bande kona biso bakufa tout moment. Mais le président Félix aye, alobi ke no peuple nanga kokufa lisusu te. Ba moni ke no ezali malamu te, esengeli ba battre ye. Mais baba ke aussi mi fati, aussi mi peuple. Aussi mi fati, aussi mi peuple. Aussi mi peuple, aussi mi fati. Aussi mi peuple, aussi mi fati. Nabi ata yo moko président Fati na olingana faire raisonner yo. Muto ozotambola na ye wana sali 18 ans. Est-ce que cha scolarité ofele? Négatif. Muto ozotambola na ye ayibi mbongo a peuple, est-ce que bongisa bokasa? Muto ozotambola na ye oyo lingi osaliye na ye. Prince ya université est-ce que bongisa ngo? Est-ce que muto bongo est-ce que ozala na sengo pena yo vivre? Ozala jaloux na yo. Est-ce que biso pendenge toza boye biso toza peuple na yo? Po lelo oyo tokomo comprendre que changement koti démocratie koti. Tala ne tozo manifester, tala ba policier ndenge ba fandi. Mais na nenga kala ero misu na ngelinga za rouge. Tolinga to mona ba maya moto ebimi hein. Mais ba maya moto ango ekenda wapi? Ezaka mutema malamu oyo zanango. Na nengo zo memela peuple congolais, tolandi ba discours nyonso ya ba place oké ba président baza épaté. Mais l'homme là côté ni na kenda au président moko apprécier. Ceux qui va apprécier eza pona uranium abanda ekoteka. Ceux qui va apprécier eza pona ba minerais à Congo teka. Ceux qui va apprécier eza pona nengo bomisa bandeko na biso na est. Mais biso lelo tolandi discours ya chef de l'état. Alobi mutu nyonso oyo aza na zamba ngonge koki. Bima na zamba sinote okozwa. Bolingi bolandele nini, bozo bomele nini. Boza ba jaloux na e pona nini. Bokokani na ete. Na minito soki ya sali gaf to kofunde pa mama na e. Mais yo tozo luka mama no poto ke ofunda yo ti lelo tozo mona ete. Ayebani te azawa. Tozo mono te. Na wanda. Hein? Papa na yo tozo luka e. Tozo mona ete. Hein? Sko makambo bongo est-ce que ba ozana esengo na ope na président. Talaga na 8 mois ya pamba. Lelo makambo ekomo monana. Hein, l'homme du changement. Bison de base, bison de topé ça au pouvoir. Au Bundi pendant 38 ans sans armes. Lelo lisusu tozo bunda lisusu sans armes. Pona nini nozo tingama mutuana. Pona nini olingo zalaga pemneni ya mutuana. Hein? Est-ce que yo moko kokokate? Soko kokokate biso toza ba licencié. Moi, je suis 7 ans, à 8 ans, première année primaire. Pour nous, nous sommes là. Nous avons makambo changé. Kabila atiki ba jeune, ba teki dendo, ba sali ba cabine. Musala sali ezate. Ministre avec président Fachito, mon changement makambo no so ekene moi bien. Sikoyo, sala musala na yo ministre intérieur wana za aventurer. Renseignement tozo mona ngote. Mais souci na biso peuple ministre intérieur yo bloqué batu basala te tala makambo ekomi renseignement izo sala malonga te yo ministre intérieur ozolo bana biso totanga te ba incompétent tinda bana na yo ba ya compétence na biso yango tozo ye biso ke il faut ministère na yo bando sala pour renseignement et sala bien message yango nazo peso bino bato catholique bozo bundisa gratuité. Qu'est-ce que c'est pour nous bomaye pour bando ko bénéficier mbongo ya bana classe bakati yango bolingo boma Félix tozana bino
Oh papa Etienne, papa Etienne, Zamba Pambola yo. Oh Etienne, papa Etienne, Zamba Pambola yo. Oh Fachi, Zamba Pambola yo. Oh Félix, Zamba Pambola yo. Et bongo Kabila, libola mamala yo. Oh Kabila, libola mamala yo. Kikakati zanda kulupa eza mboka na biso eza ndaku ya congolais eza ndaku na ete kikakati wana eza omoni ndaku wana place ya cheche Babylone na tokozwango eza asomi kingakati apesi na nimbo Kabila yozo sepela pena biso tozalaka ndenge toza boye tozosala misala te kutu kotanga malonga otiki biso na baretard moko ya classe mais olingi biso sute soki lelo Fati adaye oyo kanisa pena okotikala na mboko papa toyeba yo na minute tokoyeba ote tokobunga yo libela koyeba ke okozonga susu te ozoyoka ndena na kumba moto boye na osepela baninga bana classe bana na yo baza na classe mais nga nazo kumba moto ozosepela su po tozonga su to bana konyokoma no tonyokoma yo pena kingakati eza likolo te kingakati eza Congo Brazza te eza Angola te eza na Kenya makolo tokokota kuna okoboma biso nyonso avant oboma Fati okoboma biso nyonso na kingakati na yo wana. Merci Dieudonné Maweja na onso za kosala en tout cas merci de manger pour bande ko nyonso tubo pesa félicitations na de manger pour ba image nyonso bomoni ya kokiba ba mbango ba moto Maweja nezalaki na kati ya terrain donc merci Dieu Maweja to okoba ko za ba impression ya bato to za liboso ya moi UDPS combattant moko a ko expliquer biso en réalité qu'est-ce qui se passe pe biso peuple congolais sala nini désormais mbote ndeko mbote maman ndeko pesa bon kombo na yo pesa ba peuple congolais bazolanda yo surtout libanda ya mboka ba événement za salama awa na Kinshasa kombo nanga David Ditunga le défenseur alors tozoki mambangu te tozande na kanda eza pona kobongisa pete maloba oyo utoloba toza na siège ya parti oyebi ke batretaki biso bazoba bafingaki biso bizengi melelo bato wana tozomona bango na nzela te ere tolobaki ke bapesa 70% mpona composition ya cabinet na bango awa toza na kanda parce que président na biso ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi Chibeto tango awuti kosala tournée na niveau ya Amérique Europe ayeko sukisa na Est toyokaki mayeni na lobaki mpona kimia elengela na bandeko na biso Est mais sénateur Kabila azaki invité mais ayaki te ministre de la défense esengeli azala et puis participer na réunion ya conseil de sécurité azalaki te après déclaration ya président Félix Kolobake soki mpona kokufa na kokufa poete na sambula na obakaka miso efongwa makaka trop bon to kuyonde babi na français na lo bapena Kabila arevaka te kutu soki nzamba salongoli yo to nzamba sa poni esili alors na mukuse na okata na ko remercier nzambe wana parce que il est le dieu de tous les circonstances remercier ka ninga siko batela mokonzi nanga ona votaka mule zo beta ninga siko batela ye akise mabela bakoko na remercier nzambe wana makasi nzamba za lokumu. Merci pour na maloba ngai nazana kanda makasi d'abord nazo remercier nzambe pour na président na biso lokola lelo tozo mona ye tozo kake ye aza envie parce que lelo to ebité eloko nini elinga esalema lelo na ebité soki tolinga tozala wapi lelo nzamba kumisa ndenge président aza envie mais président na biso base na yo na bien que yokelaka base na yo ozalaka sima base na yo pona koyokela bango tozolela makasi pona Kabila pourquoi munguna baliaka na mesa moko te ennemi bavandaka na bisika moko te oyebi makambo oyo baza na kati ya kobongisela yo te président to souffra plus de 38 ans ezata biso peuple na yo to vanda pe to pema to zata ko bimaliso na nzela ko tumba bapine boye te to c'est le cas mais pourquoi Kabila zo tika tilelo
il y a eu de peste, ça outil bon kopesa bayi eu de peste maloba apesi bango ndingisa na oyo bazaye kozela po oyo ezalaki na tongo ezali pe abulu yeki kasi toyebi te nini oyo simbaki na maloba le président ai alobaki. Bon, merci beaucoup pour na mutuna. Président ai apesi message très fort à lobi boye. À lobi donc il faut tous à la patience pour engagé et sale manango nanu pour to tala boîte noire puisque makamnyonso okoko akize mutu sanke ozala na information à sûreté donc yango contrôle eko sale maya ata omoni mukolo avion bato balobaki avion est craché ata ekoti na kati ya océan bakendaka koluka kaka boîte noire à partir ya boîte noire nde kopesi biso ke non basalaki boye soit avion ezalaki na panne moko boye, c'est ça l'essentiel. Tozo akize mutute ndenge président ai na biso lobby ke bo akize mutute to vérifier nanu à partir ya nani boîte noire, à partir ya boîte noire nde ekolakisa biso banani balingaki babomele biso président na biso. Donc l'essentiel message yango le président ai na biso aloba qu'il faut total nanu boîte noire tous ala nanu patient. C'est ça l'essentiel. Tozwaki sangwa mawa parce que une équipe il y a présent na biso avion moko il y a logistique et koyaki et sangwana il que ba combattant parce que tozala rapé vigilant ba combattant bayaki na base na temple la démocratie pour ba yeba vérité des faits et tant baye mokonzi a parti azalaki na mokonzi mboka ba communiquer ba sololaki yepayaki pour transmettre message à mokonzi mboka version des faits au babaka légal to ya ba konzi na base na. Voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Voilà, nazo pesa message na ba jeune nanu parce que ngani na kambaka bango. Il y a eu de pes nazo senga na bango base à la calme. Ba service spécialisé à président de la République eza ko sala ba investigation. Bango nde ba kopesa biso ba renseignement o esengeli. To bo ya ba agitateur. Bato bazo ya ko intoxiqué. Bato balingi te mobule kota na mboka po ba sepeli na bokonzi na biso te ba sepelaka nango te. Balingi trouble kota na mboka comme ça biso automemi bokonzi auto perdre. Donc tozo senga na bino ba jeune nazo interpeller bino. Boza la manipuler te mutu moko ko sabino te. Le président de la République a dans la situation na maboko yenda ko pesa biso à travers ses services message we sengeli. Voilà message on a représenté na ba jeune. Voilà, enquête internationale, c'est une demande, mais biso toza na confiance na service spécial ya mokonzi mboka ba kosala musala ndenge sengeli pe ba ko pesa message o esengeli na peuple parce que peuple alingi mokonzi na za la protéger. Alors inquiétude de la population c'est justifié, mais seulement débordement et zalaté wana tozo senga na peuple nyonso. Merci.